eza na sokola yango eza na mwa mai na mai moke na te chef katika pesa vanda na ngwende na yo vraiment avec beaucoup d'attention pour na panza yango te nalingi ezala vraiment egarde mpenza mibimba yango e boremake ntango na se wana bomona ke huile ezomona chef katika pesa vanda na ngwende na yo nzungu na nga boye batomate na nga oyo natiaki nazobeta yango pembeni eki bino ke lubu oyo nasaleli bana te eza ya papa ya eza ya roi ya mon roi Someka pesa eke nango kaka boye na baloli yango boye. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Maman Katika Pesa traiteur. Voilà, Maman Katika Pesa traiteur. Aili bino nini lelo tozana elubu na biso ya sika tokosala kambanyoka o babengi tusha. Voilà, pona kosala kambanyoka na biso tozana na posa ya kambanyoka to tusha na biso to tia yango na mai elembi mwa muke après tolongoli yango tosokoli yango nanu malamu pona kolongola bazelu après tokitisi totia yango na mai wana eza juste po tokwa kolembisa yango mwa muke. Alors eza recette moko kitoko na kolia eza vraiment facile ya kosala yango. Alors bo remarquer que na tusha na nga na longoli mitu nyonso ya mbisi na longoli yango parce que naza na posa kolia mitu wana te eza vraiment donc voilà na éviter yango et comme ça que na kati mitu nyonso na sokola yango kitoko et bon remarquer que tusha na biso yango ezomona na vraiment eza ya kolemba. Voilà, et après avoir kobongisa kambanyoka na biso boye to te kikalungu na biso na moto et puis na pembeni toza na ndembi na biso toza na matungulu na biso tokati tomate fresh moko toche pilipili na biso pembeni toza na ail na biso o to râpé et puis toza na besoin mungwa te lelo tosalela bouillon na place ya mungwa na kosalela nga lelo bouillon noza na posa mungwa te et puis na kosala recette na nga mukola lelo na huile d'olive. Alors na koleka na lombango nyonso kofongola huile d'olive na nga et voilà na kotia huile d'olive na nga na moto. Alors recette oyo esenga vraiment mafuta nango emonana. Alors par rapport ya quantité ya biloko na nga esengi nga na tia huile d'olive quantité oyo nauti kolakisa bino na tia wana. Voilà huile d'olive na nga yango oyo. Voilà, tokozela huile na biso échauffé moi muke et après avoir ça to rester connecté pour na koyeba suite ya élément na biso. Recette oyo eza vraiment kitoko, eza vraiment facile. Na ti bo remarquer que na te tusha na ngai to kambanyoka na ngai eza ya mibimba boye na longwe na ngai ngo mikuwa te. Voilà, ezali elubu na osa la chérie na ngai. Et c'est comme ça que na sali elubu na ngai boye na te boye aza papa imuka yebi. Voilà, toleka directement na ko réaliser recette na biso mukola lelo. Alors, lokola oui na biso esi ko chauffer, ko toleka na ocha tusha na biso. Voilà. Eza na sokola yango eza na mwa mai na mai moke na te. Na chango mwa moke na mwa mai na sokola ki wana. Après avoir kotoka boye na otika ngo mwa mukie tokaka mukie esa lokola kolemba après na kotia ba biloko na ozana nango besoin ya kotia mais pour l'instant totika ngo mukie et toka mukie. Alors totika ngo ta pendant 1 minute et demie et toki mwa mukie après tokoya kotia o tozana ngo besoin ya kotia likolo. Nipande ko balandi pona ba nyonso bakoti mukola lelo ba liboso ko futa na chaîne ya Katika Pesa télévision ya Maman Katika Pesa servi traiteur. Alors to sengi na ba oyo bakoti ba liboso na chaîne na biso mingi bo leka émission na bino te sans pour autant bo ke na ko s'abonner
Bon s'abonner et puis bon tenir la cloche à notification pour nous notifier. Pour qu'à chaque fois que tu côté élément à Sika, vous allez au courant que tu tiens élément à Sika pour Nabino. Et voilà que pendant les autres kaboye, tu as un poste à côté, ndembi, matungulu na biso, tomate na biso, fraîche tokataki, na pipi na biso na ail. Voilà, ngaye yo na koleka na ota, ndembi, na ndembi na nga. Ndembi ndenge za wana ebo traper moi mai. Totiki moi mai ya mukie, bo remarquer que tant que tu touches na biso na moto, mai moko ya mukie ekotaki ezalaki na kati ya biloko na biso. Mwa mai wana oyo totie na kati wana oyo ya touche na biso na mai ya tomate. Sikoyo toleki totie tomate fraîche na matungulu. Tomate fraîche ezalaka na mai, matungulu mpe ezalaka na mai. Totiki yango bongo etoka ensemble. Et par la suite tokotia ail na biso. Natie ail. Alors dès natie ail boye naleki directement na kotia bouillon. Et c'est vraiment facile à réaliser recette. Na passe ya mungwa na saleli bouillon. Et voilà na kofinika recette na biso na tika yango etoka mai ya tomate, mai ya matungulu, mai ya ndembi elembisa touche na biso. Alors retrouvons-nous juste après pour la suite il y a élément na biso. C'est vraiment facile à resala. Oui, voilà, bande ko balandi, so ito fongoli nzungu na biso lisusu, bo remarquer que ezo kende lentement sirema bomoni. Mai ndenge ezo botama, tomate wana eza na mai, ndembi wana eza na mai, matungulu wana eza na mai. Plus to finiki nzungu na biso boye, moto a makasi te. Moi moto moko ya moi muke eza ke ezo toka mai nango ezo botama, et c'est comme ça que biloko na biso ekobela kitoko. Soki oli yango otuni mutalamba ki yango. Voilà, c'est votre maman, votre tantine, votre belle-mère, vraiment. Je vous aime tellement. Pour la Nintendo la Sabino, ba elubu ya kitoko boy ezali facile à faire, facile à préparer. Vraiment, ce n'est même pas compliqué. Voilà, restez connectés pour la suite. Total résultat nini. Mama katia ko bimisi la biso na ko sala touche na lo lengi azo sala la biso boy. Voilà, restez connectés pour la suite. Pour na ba onyo so ba s'abonner na chaîne na biso te na sengi na bino bo miss bo manquer te ko s'abonner massivement na chaîne ya Kati Kapesa télévision. Maman servi traiteur boza dessus te. Toza na ba recette tellement ébélé na yisa ki bino boza na posa ba la bino recette tsongolo bo komela biso to ko manquer ko sala la bino angote pe boko sepela. Yo olingi ko apprendre ko yeba makusa kende na lombango nyonso kokota na Kati Kapesa télévision okozala desité o s'abonner o zuiba émission na biso o partager yango bo commenter et ko pesa biso esengo mingi mingi bo kena ko like o telle émission olobi maman alambi kitoko oke na like na sina loboko ya mobile o bate sini ya loboko musapi ya munene wana bakomi like to bakomi aimer o like o fini wana o appuyer wana et c'est comme ça ko pesa biso donc o pesa biso ba point très bien. Ce qui peut tolambi malamu te oko kende na oyo eza mopanzi mais mingi to beta aka match na biso ekenda toujours kede ndimo ebi kede voilà et biso kenda ka boye kenda ka kitoko na obanza so botalika émission na biso je ne pense pas que bokopesa biso oyo eza moins bokopesa biso ka oyo eza plus bokopesa biso musapi kitoko pona ko féliciter musala na biso. Voilà, bokomela biso, commenter na ba vidéo na biso, et kosa la biso bien, kopesa biso sengo, et kopesa biso courage, to ya lisusu lobi to telema, liboso écran na biso, pona ko expliquer bino, o esengeli koyeba makusa pona ba na biso, ba jeune fille na biso, ba jeune garçon na biso, nani alobi ba na mibali ba yekola rola. Voilà, dès ka alobaki to finiki ki finu na biso. Plus to finiki ki finu ko boye plus mai nango ezo bota mape ezo kena biloko na biso ezo kena obela. Alors recette esenga vraiment huile nango emonana. Alors to ta la recette na biso, bino monde to fongo recette na biso. To ko lexa sikoyo, moi matungulu na biso, ndembi na biso,
moi pipi na biso pembeni et puis moto ya makasi te moto moko ezala vraiment bien réglé et c'est comme ça que ekobelisa recette na biso po ekena kolemba ekena kobela ndenge esengeli na posa recette na nga epanzana te ce qui fait que natiki yango nafongoli moto ya makasi te moto moko moyenne et puis natie ba légume eza likolo po ekende na kolembisa kamandioka na ngai et pendant que ezotoka totiaki biloko nyonso presque na même moment et puis tozipi yango eza vraiment facile et c'est comme ça que nazo expliquer bino boye bolanda vraiment étape par étape c'est comme ça bosa que bo réaliser elubu recette moko ebima kitoko alors touche na yo koyi kolia yango na nini tokoyi kolia yango na légume bitekuteku okolia yango na pondu okoyi kolia yango na légume nyonso oyo esengeli okolia yango mpe ya pamba ça dépend mais biso nde tosali yango boye mokolo lelo papa na biso akolia yango na pondu akolia yango na pondu na ye okomona vraiment ki akolia kitoko alors eza vraiment facile ya kosala yango alors c'est pas vraiment trop compliqué eza compliqué te et c'est comme ça bandeko balandia katika pe sa télévision boza toujours connecté pona ko miss to ko manquer ba émission na binoté avec maman katika pe sa servi traiteur et pendant que nzungu na biso toka bo remarquer que na likola ki fini kuna biso ezobota mai voilà mai wana eza très important yango ndezo kende kolembisa touche na biso to na posa vraiment ya mai te tokolandela lubu na biso ensemble na bino to mona résultat ni nepesa biso na suka alors restez connectés pour ensuite ya élément na biso oui voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision na zongeli bino lisusu pona ko landela toujours makusa na biso pendant que ezotoka na moto tokofongola lisusu nzungu na biso po tokoka kotala suite epesi biso nini voilà chef katika pesa vanda na ngwende na yo pendant que tofongoli boye toza na posa obala biloko na biso te bo remarquer que nazwi lutu na ngai nazopanza batomate ya mbuma oyo elembi déjà et nazo nyata yango po ekoka kopanzana bien tala pilipili za biso ndenge ekomi fatigué elembi na moto yango moko voilà nazo beta nzungu na nga boye batomate na nga oyo natiaki nazo beta yango pembeni donc nazo sangisa yango pendant que ezotoka esi ewumeli mwa moke na moto voilà yo moko remarquer que biloko na nga oyo ndenge esali boye voilà bo remarquer mafuta eza na se e naza na posa te kambanyoka na nga epanzana alors nazosala vraiment avec beaucoup d'attention mpo na panza yango te nalingi ezala vraiment egarde mpenza mibimba yango e bo remarquer ntango na se wana bomona ke huile ezomonana mai ebendani huile ezomonana huile oyo tolambi oyo totiaki wana tobakisi eloko te kaka na mwa mai wana yango moko ya balégume oyo totiaki pembeni ebelisi recette na biso ya mokolo lelo voilà tozokende na kobalola yango avec beaucoup d'attention parce que naza na posa epanzana te voilà balégume na biso yango oyo elembi kitoko bozomonaka nde nazobeta yango wana voilà meme na pilipili na biso nayebisaki bino ke lubu oyo nasaleli bana te eza ya papa eza ya roi ya mon roi Someka Pesa voilà oyo yanga mobali aza roi voilà kaka boye bamama tokende nango kaka boye soki osali no recette no ya bien boye boyisanga papa olia yango mwa pondu na ye pembeni akolia kitoko olingi mpe kolia yango na kwanga okolia na yo olingi kolia na semulu to na fufu manioc oui voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision ngai oyo nazongeli bino et voilà tokofongola recette na biso mpona kotala suite wow bino bomoni huile oyo nde nasaki bino tozozela huile na biso ekoka kobima lisusu
tant tofiniki yango voilà yango eliamaka boye voilà recette na biso ebeli alors tokotia yango na sani mpona kopresente bino recette na biso na obala yango kaka lokwa mwa nzungu nange ezalaki ya moke eke nango kaka boye na baloli yango boye voilà elengi owapi bino mwa bomoni recette na biso ndenge epesi biso kitoko na okanga resho nanga voilà touche na biso yango oyo voilà kamba nyoka na biso tosali yango oyo bino mwa bopesa bapoint mwa pilipili na biso epanzani voilà elengi na kolia voilà ça c'est mama katika pesa traiteur voilà elubu kitoko tokomi na suka ya émission na biso bandeko balandi ya katika pesa télévision na émission na biso ya makusa ya bana mboka résultat na biso ya suka epesi biso yango oyo. Je vous love tous dans mon cœur. Partagez nos vidéos s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Commentez et n'oubliez pas de liker et puis de partager. Voilà, merci beaucoup. Wana yabino mama katika pesa télévision. Mutuna mutu apesa biso. Combien sur 10? Voilà, tosali élément na biso. Lo lenge sengeli. Résultat à suka epesi biso. Yango yo, rien à dire. Voilà, touche na biso ebeli kitoko. Eza mi bimba ndenge to lingelaki. Eza tellement lengi. Mafuta to kalingilaki yango. Eke mupanzi yo to saki on a huile d'olive. Vraiment, je vous dis, oh là là. Faut un chef katika pesa traiteur. Pour osa la recette moko ya kitoko bo epe endi mama. Voilà, merci beaucoup. Je vous aime tous. Au revoir. Voilà, vous êtes toujours connecté pour la suite. Il y a élément Nabiso. Je vous aime. Bye bye. Voilà. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.